Bandeko na ngai mbote ya mingi lelo ezali dimanche le 5 mars. Bandeko oyo nakolobela lelo tango mosusu bokosepela yango te, bokozala mpe na ba opinion moko confondu peut-être d'accord na nga te, mais neko vérité il faut tolobelaka yango ndenge bomoni nga nazoloba lingala oyo nakoloba lelo na si nalobaki yango deja na portugais. Bandeko ba programme mingi nasalaka mingi bakanisaka ngai nalingaka ba congolais te, mais j'ai beaucoup des amis congolais, j'ai aussi des frères congolais, donc ba amis ba congolais à Brazza, congolais Kinshasa, ba ivoirien mindele, donc bato ebele, j'ai beaucoup des amis. D'ailleurs nga naza né au Congo à Matadi na grandir kuna, donc tina zongi na Angola vie parcours, donc j'ai des amis na Angola. Nazaki na ndeko na ngai Mundibu Mayenda, donc oyo azali mutu ya Angola ya kala ayebi Mayenda, donc Mayenda azali ndeko, c'est un grand frère à moi, donc ba camarade mais c'était un grand frère à moi, azape matadien. Donc ndeko nazaki na ba congolais belé nazala bango ti lelo, donc nako pesa bino ba exemple oyo navandaka na bango. Makambo ya video nasalaka ezali makambo mosusu, là na se bazaka na franchise na ngai na bomoto oyo ya ngai na justice et puis na ba réalité ya vie, donc tokoki ko échappaka yango te pona ko couvrir ba mal moko boye, pona ko protéger bato moko boye. Alors c'est la raison laquelle bomonaka ngai nazalaka juste, donc ici quand on a soki punition que c'est la punition à tous les camarades nanga. D'ailleurs o bayebi ngai bayebi ndenge ngai na vivaka naza droit et juste. Bandeko nainaka congolais te, mais na parlaka sur bizaleli na bango oyo eteki ezali ya malamu te. Bandeko mikolo oyo eleki namoni fille moko auti kosala programme na teki basalaka na internet, ainvitaki bato mibale, soki na bosani te nanga kotala kombo ya fille yango awa, soki na bolimbisa ngai parce que na revoir kombo ya fille yango te. Kombo ya fille yango soki na koko retrouver yango azali na Vision News, non Vision News. Bon, c'est bon, donc continuer. Ndeko wana ya mwasi aza congolaise bavandaka na Angola, abengisaki bandeko mibale, moko ya mwasi moko ya mobali, bazalaki ko parler sur comportement ya ba congolais na Angola. Balobi bazali ko yokisa bango soni ndenge bana ya basi na Angola baza kosala kindumba, bazozo bakisi pona kozwa mibali na Angola. Ba komite na ba village nini oyo ya bashungura ba mama na basalaka kisi, bango bakozwa kisi pa ya ba mama wana pona nini bazoka mibali. Donc bolim saka parce que na bandaki déjà programme, il fallait na vérifier kombo ya programme wana na mwasi yango ba invitaki na mobali ba invitaki. Bandeko, pourquoi j'ai dit ça? Bomoni ngai na vi na vana poto na bandeko na vandaka na bango parce que bayebinga na ponaka te soki nazana likambo o azali ndeko na ngai, soki s'agit na senga ya aide na senga aide. Je vais vous dire une chose, je vais vous raconter une histoire. Naki na mwana moko ndeko moko ya mwasi azaki na Texas. Alors ndeko mwasi wana aza muyombe, alors ndeko mwasi wana aza leki ya biso, il fallait na salisa ye parce que na liniki mutu donc azo compter nanga. Alors na mona kite na résoudre ngo comment azaki na Texas. Abilanga ya na kangami, donc na komi donc difficulté faut au sala tuna bima. Ah mayele silinga tango expliquer nga na mona ki akomaki na fin, donc na situation akomaki il fallait miracle salema.
Alors un jour tu vas nanda kwa na leki ya Tshisekedi kaka président ya Congo. Félix Tshisekedi donc leki na mobile to nanda kwa tozolia ngambe ndeko tala na problème na États-Unis ndeko. Bon mo na problème bozolo bate. Abila ngai ndeko nazo résoudre ngai. Na mimi osala siko koma. Abi nazo benga ndeko na Canada donc ndeko msusu hein liboto wana ya papa Félix papa Tshisekedi. Alors tant aussi ce qu'il y a à Beninde comme sous na Canada. Tout ça pour basala pour kaka ngana senga ki aide. Donc batwana il faut ba linganga, il faut na amour nanga pour basala aide basala ki. Donc à bengi malamoko na Canada, ndeko na na Canada à se déplacer, à conduire côté Canada, à côté les États-Unis, à côté na Texas, ba quelque soit mwana mwasi wana oyo ngana lingaki. Bazui kuna elle ba kene na Pittsburgh. Et aujourd'hui que je vous parle, à aux États-Unis, à Pittsburgh. Donc ndeko wana ndeko vandi boye, à na kisasa, ba sa na grand frère na bango bazongi kuna. Donc pour un exemple hein, pour vous dire que ngai nazana batu. Donc nako pesa bino exemple musubo ko ganga oh. Wana camarade no ibi ndengi nini. Donc na pesa un exemple muke. Donc leki ya mwasi wana lelo aza muyombe. Libota ke noko zoye baza luba parce que Tshisekedi aza luba. Papa Tshisekedi aza luba. Félix Tshisekedi aza luba. Donc leki ne fa aza luba. Donc il va se déplacer au Canada. Ba ke na Texas. Ba zuye na Dallas, ba zuye ba ke na ye ti na Pennsylvania na Pittsburgh. Donc pour passer ça là. Donc il faut ngai na bango tout ça na relation moko penza o ezele makasi. Donc c'est un exemple pour vous dire que non na inaka congolais te mais comportement ya congolais na linga ngo te oya mabe na linga ngo te. Bandeko femme wana na internet a parlé sur bizaleli ya congolais na Angola soni bazoko ya ngosuti. Congolais a commis na province nyonso ya Angola. Au moment que je vous parle, Congolais ba oyo bazaki na lunda bazali ko yela ba diamant. O ba tonda kikuna tang ba bimisi bango. Ba Congolais wana bazongaki ba ndiko finga bangolais. Et comment qui problème? Et lelo oyo lunda est comment contrôlé par gouvernement angolais. Ba Congolais bazota Lubumbashi ba bandiko zonga na lunda ko boma bangolais ko so ba moto. Donc bato basala ba taxi bien azana moto na yekuna na nani ya kitoko ba ko sekino kinetika moto place ngandi. Donc basala andona bango moko boye na zamba soki ba loué yo na moto kitoko okekuna ba bomi yo ba zui moto ba kangisi ma 3 4 ba traverser ba kena ngona Lubumbashi. Bandeko j'espère que on a expliqué na sina sala des vidéos na ngona portugais. Na portugais. Mais batu muso ba sengi no biso toli ba ngolé to landi yango te mais lobi nini loba na lingala pe. Yango wana na lobile yango siko na lingala. Pona ba ngolé mususu o ba ko ba portugais te baza na libanda koto et puis ba comprendre l'histoire c'était quoi. Donc on a lelo oyo donc on a ngai makambo nyoso tu oyo sala makana Angola soki ba kangi ba congolais et les kaka na télévision nationale. Donc bino na Congo ezali NTC na biso na Angola ezali télévision populaire d'Angola ou TPA oui donc télévision populaire d'Angola. Bandeko ba congolais oyo baza na lunda ba koma ko louer angolais aza na moto ya kitoko oke ko déposer bango côté mo tant koma kona musika donc baza déjà comment c'est là déjà ba yambi yo ba nyemi yo ba bomi yo ba kundi yo mbala moko bango bazui moto de tout ba kokisa ngo 4 5 bazui ba moto wana ba traverser na ngona Lubumbashi. Ce que bandeko na ko pesa opinion na ngate parce que ça na pesa opinion na nga on me dit alika congolais te. Bon je comprends o bazo sala eza malamu parce que baza ba congolais te baza danger baza minene. Donc bako kende na Angola biso ezaki na ba diamant sikoyo
kozwa angolais koboma ye ali bozwi moto bokende yango na Lubumbashi. Ngai sikoyo nakopesa opinion na nga te parce que bozosala bien donc boza danger et puis bosala ngona Angola mais bangolais baza banani baza bambwa moko boye te. Est-ce que bango bayebi makambo bavandaki na Congo na mboka na biso biso tozosali bango te bayaki na baloto bayaki na banini yango soki biso ti bango baza bato bon epesi bino droit bokende sikoyo bomona sikoyo koboma bango kokunda bango kozwa wana nyoro. Alors erreur esalemaka te basali berere baye kokanga bango ntango bakangi bango bazalaki exposé na télévision donc oyo tout so bokoti na internet bokomona yango angolais tout donc congolais tout oyo aza na Angola oyo nazoloba amonaki yango na télévision elekaki na télévision. Bandeko biso na Angola oyo toyokeli mpe bacubain mpe ya baarmée angolaise toyokeli koboma biso na Angola toyokeli koboma oyo mutu aza ne angolais te aotya batrole na Angola fo koboma ye. Mais ce qu'on a ka oyo mwana pesa opinion eza te parce que si on a pesa opinion ate alingaka ba congolais te. On a pesa exemple que j'ai des congolais oyo ba frère oyo ngana zaka na bango donc oyo bango na kosalisa bango pe oyo ngaba kosalisa na pesa exemple oyo bato bakosala te mais c'est celui qui a fait ça c'est un congolais et ba congolais ba yebi ke ngai na desidaka mais ils se sont déplacés. Na pesa exemple que nous na ndeko moko mayenda tokini na Angola donc azalaki soka ye na ndako akoti aki afongoli frigo asi soso ezala no congelé parce que azana nzala abimisi yango atianga bongo atokisi yango tie ko de congelé na nzungu alambi atikala ko dia ko tikala ngwana abimi siko ndako oyo sala bongo webi grade ya mutu ndako wana azaki nani na Angola mutu wana azaki sima ya président dos Santos mutu wana oyo ndako congolais azako kota azako sala bongo. Mais na libota na biso azalaki accepter ataki ndeko aza sona mokilité que son âme repose en paix ndeko nanga mayenda toza na petit frère mosala ya petit Gabi wa botami na ye azali c'est toujours mon petit frère Ondibu. Bandeko na province nyonso ya Angola okuta congolais ozosala mabe bazala bakisi bana banguma bakozwa ndundu babokola ndundu bakokotela batu koyiba bango ba viol kosala ba crime ya ndenge na ndenge. Angolais akoki koloba te toza même na ba congolais oyo bakotela na misala basala ba fi wana avandi oyo basala interview na programme wana tango batuni ye a se présenter parole na ezalaki abi lokola biso liti biso wa msubuyi toya na Angola ko luka kaka mais chance que na Angola yango tosala ba mikanda ba bena biso ya mayuga kaka tokola biso angolais angolaise tosavanda na biso pe kimia tosala kindumba te donc alobi bien que bayana bango ko luka kaka ce qu'on a évité est-ce que bangolais bakende na Congo ko luka na évité bakendaka na situation ya tango ya guerre na ba oyo babotami kuna bangolais yango basala ba crime te babotela ba moto te ke no bakende nango na Angola ke babomi basali bakende nango na Angola bambongo basala yango te kaka congolais asala yango ni Zambie kuta yeba bangolais ko leka na Angola ba osala ba acte wana te ni congolais ya Brazza kuta sunga kuta un pelage au pouvoir ba acte na basala yango te donc ngana mitunaka est-ce que Angola et de nini ya zone à Congo oyo leka oyo Zambie asala na Angola to Côte d'Ivoire asala na Angola oyo Congo Kinshasa asala na Angola donc nalinga na yeba et de wana oyo lelo e permetaka congolais aboma angolais na tunaki question moko na portugais ngabi gouvernement angolais etinda ba soda baboma batu ya sidi Angola ba ovimbundu ba umbundu na ba Congo parce que na tango élection ba lingaki na bango ko voter UNITA gouvernement atinda armée et boma peuple wana to benga ngo c'est affaire sangrante na Angola
donc date wana tobosanaka yango te na 93 gouvernement tinda babongo bakongo ya Angola bobo bana bato ya site parce que baboyira bango kovote mpela. Sikoyo ma question armée wana bamikonzi wana baza susu te oyo bazomona kino congolais azairwa wazani angolais donc n'a rien à voir avec l'Angola mais azoboma bangolais donc na Luanda bakotelaka bato bazobotela bambongo bazoboma na Lunda bazoboma bazokunda angolais nakati ya mboka demo bakoni bato ya moto bakena yango. Armée wana ebomaka peuple angolais. Armée wana amikonzi wana balongola bango po bayebisa bango kino baboma ba étranger. Est-ce que bamikonzi Angola parce que bango ba congolais tout basa ba angolais na komi ko mituna lelo donc eza question moko na mutuna ngai na zoko mituna parce que na armée na Angola non non na ba oyo tokena na armée awa tozoko mituna armée Angola ba congolais baso bo konti ba ko commander to ba angolais ka biso to yebaki na esprit oyo tozana yango ke lelo ke non congolais azo sala oyo sala na Congo. Question wana natunaki yango pe na portugais po ba mikonzi Angola bayoka ngai question parce que ngai sala nga pasi nazala nga ko ina batute mais ngai na yebi soki mboka oyo ngai mopaya zo boma peuple na mboka oyo ngai donc bato na bango tout na koboma bango tout na kopia donc ekobela na kotutelo na tongo na pesi ordre que non armée suka bosala identification bo kaka ba frontière donc suka ti suka ata yo yaki no bomaki no batute c'est risqué bozala wana bozo masasi bokufa na ça désolé na loba yango ça c'est mon opinion. Mais comment que ça en Angola gouvernement angolais bazo tala bazo bonga watu mwindu bandundu bazo bana na 2 millions de dollars bazo ke na Congo ba essence zobima bazo bonga peuple angolais ki lelo naza ko mituna naza na solution te na benga bato na yebi baza na ba poste ba pesa nga ba explication moko na comprendre te na tuna ka oh donc il poste ça nango dozana na poste te osana musuli kolo na yo waza congolais to comment nazo ba suite te ti lelo bandeko bino bo pesa na opinion na bino to bino bo pesa na makanisi na bino boko sala nini na ba acte yo sala na Angola bino boko pesa opinion nini mokolo mususu ndeko mususu oya biso avanda na Belgique akeko tambola bandiko nakozonga na programme wana ya fi basalaki fi na garçon wana na fi basalaki bazo parler parce que zali bango moko basalaki yango donc bakomi na niveau que non bakomi sati donc soni ekomo leka bango manu keva kikita afonso keva kikiti tumitangwa manu na loba ona lingala ya Arminda na Luanda omoni na bwaki yo ya Arminda na zolo bela isolo yango ya Arminda oyo yo zalaki koboya na moni yo obongo ni nga mais non ce n'est pas possible sikoyo ndimi maître Djibril na zolo bela yango manu Zakaria Mayala Dioku Pilula manu bopesa nga opinion na bino Lundoloka Oben na tuni bopesa nga opinion na bino ndeko moko saka na Belgique akendeki vacances na Angola alors akeko tambla kuna ba côté ya soki ya palang soki ya golf ba côté oyo akende ko tambola parce que libote ezalaka kuna oyo ndeko azobisa ngai kuna akende ko tambola alors esalamaki ke akomaki côté ya marché moko boye bana bazalaka wana basalaka cirage ya sapato donc soko tielo ko futa 100 kwanza donc ezali histoire vraie ndeko na ngai Domingos Vetokele na topesa histoire vraie ndeko na ngai Leonardo Nzolu Vonda nazo raconter histoire vraie Pembele kosi
mwana kosi ikosi ntekelo kosi ikosi pe tuvulu pe ikosi kwana nazopesa histoire vrai ndeko oyo azaka na Belgique ake kotambola alamuki na tongo itala bandeko mosusu ki bakote ya palanga soki ya golf na bosani kote na mais bakote na nga alors akomi na wenze wana moni bana basalaka basapatu ndeko moko ya congolais ye atie lokolo na ye ndeko wana azotala mwana biso diki non ezali 100 kwanza pesaka 100 kwanza na nga abi adi sala sapatu alors petit lokola monaki client pe c'est que mutana mbongo na ye aza mukolo asali sapatu papa asilisi papa longola lokolo ndeko azwi na poche na ye olia pia 100 kwanza azwi 50 kwanza apesi leki lekabio nepsikisa sante abi adi longola kuna alingi po akende na ye leki alandi ye lekabi non pia ngai 100 bakisa 50 parce que ezalaki 100 abio ozo mbata leki azoba na portugais ye azoba na lingala ndeko na koteki Belgique azotala bango oh ya mune ome oh yo tchelo kolo pita baki no 100 francs yo sali ka petit sali tout ça mais donc azotindika petit azo bloquer ya kendete alors soki azokende petit eli boso na ye ale akomo tindika leki ndeko na bio mendeko pourquoi azotindika leki bongo ye akoti lisolo alors makamni nango abi non natali makambo na bino oh ndi makambo yebi yango te oh leki nini yango leka mingo non prix ezali 100 ye atielo ko ino eza 100 pesa mbonga bio na sala na siko da saleli ye azopesa nga 50 apesa nga 100 nga pakisa 50 ndeko bi petit yo yebi nga yo hein oyebi te nga za équipe ya munene wana parole ndeko wana oyebi te nga za équipe ya munene nga za congolais na za muzombo te alors ndeko wana autaki Belgique autaki poto aza muzombo donc angolais quoi amoni oh famille awa likamba kipe munene zate pesa petit mbongo na ye bandeko ekomi discussion etiki petit komi discussion mutu wana na ye mais yo zana yo kipe ngoni na lilongela kuna mlingi zaka eshina ba parole wana policier azali ko leka ndeko moni kete weza ngolate yo lo banga makambo soki ni yo abengi mila policier aye makambo ngo te ya linga sala lokola kende ba mina me policier zona nuye akende te policier signora zona no oh mbila ke a récupéré parce que petit a pesi solo na mbila moni oh ijaka no baksala mbongo petit et comme makelela petit la soki ndengeni oh mbila moni oh ye abino ezali 100 francs a pesi ka 50 a baksala mbongo petit hein et comme lokola makelele lokola ye amoni ka mbila okene wapi kasi mbila moni no oh ye poto chama kelele bopa mbila zui abili tokena na police station entambila kena lokobe na mbila yaki musika te bakena yekuna bakeko samisa yekuna bakende kena yemisamble ke no tango yako chama kelele mbila moni ke oh ipesa kana no mikanda na yo on dirait mikanda azaki na ngote mbila moni mo tokena na bureau ya mbila yana mbila kindekine exami kindeko wana abengi penga pintu na WhatsApp ezokota bien te na meko rappeler isimbi abio metali kama nakuta na ngobo pada kutumbila kena yengabi oh ndana landa nani kuna pa yake yi ako sala pesa ni illegal hein alaza ko nyoko la kapeki na da pays na ye po ye za l'équipe ya munene ngabi ndana landa nani ye esalami kino kuna bakindeki na police station jowana azaki ne illegal so yo oza illégal oza na mboka ya batu après eza acte wana alors tango na solo na ye ayebisaka liko te deki tujongo kutu na komi na police station nakino na bureau ya mbila bambila bazoterroger aza na mikanda te aza nekuti illégal kabi vraiment peuple ya ndenge nini petit wana yango mbongo na esika ya kolela yango wana aza pe mwana ya moke alors yo moni kino asala sapato na yo opesaka 50 pesa mbongo te ndeko nanga nga pesa déranger kinga comme pe déranger ki ndeko wana otaki Belgique moni oh na mboka ba pa eza boye na bise ndeko nanga soko balobi nini yango ote bambila bambila ba fia kolie ngabi ndeko nanga ndenge pa za illégal ko il faut azonga pa ya utaki
bakoti do ndenge fia kole bongo na ngai fois zonga pe pa ya utaki parce que wana babenga ezali abi na ndako pe ya moninga za kutu mikanda te et puis bato pe yango za ko saka na bango lisusu tango to kataki fo na milieu de ngai ngana benga ki Angola nga moko na bengi Angola na benga ki o mutu aza mokonzi wa soda wa leki ba soda police wana ya kasi na passé mbira ndeko wana te donc mo contraire si soda pa mokonzi wana abinanga o eza buzu ngabino ndenge nazo causer boye doki mbila récupérer aza ko mfisa kutazani ku illégal jowana dezo kaka minute mokonzi wana moko abengi numéro ya Belgique na pesa kiye na foni pesa ya Angola ko abengi tui parce que ça veut la police station parce que ngandi ba passer bango chef ambila wana bibi mutu na bo garder ngaye na tino to ta récupérer donc jibi pesa ya police ko et longwa pesa ko na général na bango kenda ko récupérer ye donc taba ko récupérer kuna préparer kuna ko donc azaki fimbu kuna na police donc et pas bakuta qui est déjà selon ndenge ndeko Belgique ato expliquer nga ki non pour na pe mbila beta qui est fimbu donc ya danger kutu alors tant ba récupérer qui est bazong c'est que na Congo donc moi je pense que wana justice salamaki comment se fait-il que aucun mboka moninga donc na temps na mbongo te ko tshalo kolote te epsi pete na 50 soka ndimi opesi donc o sali nanko o menacer leki muto lenga intervenir susu muto on susu et salami ki muto na za vrai angolais na moni ndeko mususu na Maroc bakati maboko congolais moko bakati maboko azui mwana bodi arabe kuna na Maroc asimba ke mabele bapekisa ye meye te akenanga wapi di nga za équipe monene sala ngo 3 fois bande kwa fi wana ba ya ko récupérer bakati maboko na mre honnête la tuli selon boyo te zala ki boy mais vraiment tout ça peuple ya ndenge nini ndeko na ngai na yebi ke ndenge na lobi boye te ye linga congolais te ce qu'on a nyo songa na lobi bo pesa nga opinion na bino donc angolais ba funa ba frontière kuna na lunda ba congolais ba côté belé ba boma ba ba moto ba kende nango soki ezali fisela maboko bo pesa nga opinion wana parce que ngai pesa opinion wana na ko so ngoliki bo tika bongo ba côté ba moto ba kende nango sikoyo jo wana azaki li papa bazongi na kisasa azaki pe fimbo na ye azonga parce que ezaki na sensité donc na mona kuti mabeti na sopa ko faki détail linga na yebite parce que osalama ki na yebisu te mais muto na solaki na ye bazwaki bazongisa ki mais il me semble que non kuna na police ba kendeki na ye kuna beta maki ya grave tina mabeti la ki na yebisu kuna na yebisu te peut-être pas ki illégal bangoli ba za tam sur mystique mais kuna barika ki fimbo na seconde ko wana ya Belgique a pesinga di solo wana mais ye azalaki illégal na mboka ya batu mais osala mabe afuti mbongo te ba chile sirage et alingi pe beta petit parce que c'est équipe monene bandeko fi wana asali programme na internet azana Angola alors bien que non bayana bango na Angola ko luka donc ba congolais oy ba koti na Angola donc bayana bango ko luka donc bayana bango comme si rien n'était ma bela ngeza ya mutu te ba koti na bango et sali lelo ke après ma gang na bango sala mikanda ya lukuta babani pe ko vana babani pe ko abuser ba comme ce qu'on a niveau ya ko zoka ba kisi parce que ba sala kindumba et fi oyo bazwaki na ayaki na internet bazotu na ye abi nga pela kina ko nga chance ko tu na sali mikanda na ya fo etana na sala ba bina nga pela ko na ngi na ko na pe angolaise na yeteka basomli que no esimbite contre la milieu koteka c'est elle qui dit ça comme toi ça l'interview wana sikoyo na peya moninga okoti na milieu koteka ko vivre na yo donc autaki Congo ayaki na ye na Angola ko luka donc azana ye illégal azali mikanda ya lokuta lokola eza nango Angola c'est bon ba pas na Congo te ce qu'on a évité soki ba angolais oyo bakende na Congo bakende ka bongo bakotika na Congo bakela bango koluka na yebite bandeko
oyo nga na lobby na kozela na pesi opinion na nga te parce que opinion na nga soki na lobby yango bokosepele nango te mais ezala opinion moko juste opinion moko ya justice donc ngai ndenge naza boye soki naza na Congo ndenge barwande bazobomba nayebi te soki bokozala opinion na nga na pesa na opinion fo congolais fo asala parce que rwanda eza ne congolais te soki nayebi te soki bokozala opinion na ngai mpona pesa na opinion ya rwanda na kopesa bino yango parce que barwande na fo kobonga bango bazonga na boka na bango nayebi te soki opinion bozozela oyo yanga napesa bino kino congolais bozoma mbunda bona kobina rwanda abomaka bino soki yango reposo na kopia bino yango te soki yango bozela na monoko na ngai ça n'existe pas bon soki yango opinion na bino ke rwanda abomaka congolais bota bambunda bobinaka bon nayebi te yango na bo réfléchir bo pesa ngai nini fo angolais asala na ekolo wana makambo to osala na congolais fo asala nini yango na soki wana na lobby oyo eza kosalema na Angola et na sepeli ke bino moko bomoni yango bo comprendre yango sikoyo bino moko bandi ko déplorer ba situation na Angola bandeko na tiki bino bo réfléchir nango na soki wana mbote ya mingi na bandeko to wala ningai